Mbote na bino bandeko eza bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV o asalaka émission ya Ezu Plus na chaîne YouTube na kuti soso na pesa bino mbote balandi batali ba bazo supporter biso bazo support biso na ba idée na ba masolo. Merci mingi na bino tozaka na lisolo kaka. L'air est grave, beaucoup de bomi abonné par Henriette Kilumbu Shembo TV. Bandeko batali lelo tozolo bela moi li solo ya fête. Di kambona fête. Fête eza mabete, fête eza donc la soba stress, fête eza partout. Eza loke na mboka na matadi na batetela na baluba na ba au fond du village. Okuta fête ezalaka okuta ta mosuba chef coutumier bazo sa cérémonie eloko moko na village okuta ta mosuba mwana botami na village okuta na bapaya baye basali fête partout au monde elo babengi fête ezali baya mwasi baya mobale atozana poto soki par exemple mutasali mariage anniversaire na ye anniversaire à mariage ayebi ke on appelle ça babengaka fête abengi baninga na ye akokomela bino na invitation bien que Maman Henriette fête comme à 18h. Pas même à maman Henriette, oh, nous sommes invité. La fête commence à 18h. Au cours de la mission, je respecte la heure, moi, si je respecte la heure. Fête est à 18h, mais à 20h, à 19h30. C'est quoi ça? Respecter fête à moninga na yo, après cette invitation que fête comme à 18h. Bino boko kota na sa 18h30 19h bomi préparer boye na fête bofandi après ça kolo cérémonie la queen de la cérémonie talking la cérémonie bango bako kota na sima na moi danse na bango tang bat nyos basiba koti moninga sali mariage ne baptême so fête za 18h yo comme 21h 22h c'est quoi ça boko kota oyepe na fête air moko bakomi fête pe ningo sila air moko pe ko soke ningo sila te batu basiba lié. Après, tu commences à demander, oh, biloko basibalia qui est, biloko esili, c'est quoi ça dit? Respectez fête à moninga na yo. Fête peto ya kabaninga ba ya mwasi, bien sûr, to longwe na kota ba air. La fête balobi ezako lia, ezako bina na ko sepela. Mais yo yaka fête no zaka ko fanda na kiti. Air bat basi ko lia. C'est la danse. Yo kotaka no piste te yo musala no ezalaka kaka ofanda kawana otala koma ba misusu bazo danser po tiaka batu misapi o banda ko sala batuke tala bana bazo bina bandumba tala mosala mobala nde bazo bina tani bakangami na mwasa batu tala bana mama oyo tala bana mama onde bazo bina tani bakangami na nzoto tala mosala mobala nga kula kisani yo c'est ça l'habitude bozana groupe moko moi écrit moko bo format na suka kuna côté bo fandaka yango ndo mwa bato koma kosala système ke batie ba numéro tant soit que le bois kayo na kiti oyo bato bosolo la kate okoti batie baninga no na numéro 1 yo batie na numéro 10 na muto boye ba na kate bato po bosolo la kate bino nyonso komi bababa bato koma kolela ngo yango feta to komi koya ba tienga na bato na sepe nango to komi bababa pona ko éviter so to batie bino esika moko yo so to kutani ba master to komi kaka tandenge balambi tandenge bamareta azobina musina biso kaka kotonga me tokotaka na piste te yo ntango balinga baza na piste bazosepela yo musana kaka kotongaka yaka na fete ya temps yaka na fete bina fete eza kobina eza kosepela eza te kotala ta pasteur mobimba ta pasteur momanenga azoningisa loketo na mwasi mais c'est sa femme asoka bina mwasi naningisi loketo mabe eza tala mama wane tala mwana mama soki mwana mama kiki na mwana mama mi na mwana mama retani bazobina bakanga na garçon ezaka balingana ka surtout yo kaka ba histoire wana okanisela toujours batu mabe yo fete na yo eza te poki na kosepela mais okendaka fete no pona kotonga koseka mama soko ye na fete obini te to boyaki fete te oyaki esika mosusu po fete ezalaka so bosi kolia bino nyonso na kati ya piste nzimbe so kobina bobini mais yo binaka te oyoka kotonga nsima aire ekoki ozongi ndako no olobi mpe oyaki fete mais oyaki fete te okendaki nde kotonga oyaki fete te yango nde basystème wana eza bien bakiti babwaki yo kote kuna numéro 10 so mpe bakati numéro 11 po tokutana te po tobana kotonga po toevite fete ezala bien yo ntango tozongi so na likambo na temps yo ntango kola invitation epesi yo oya na fete na 18h bamona ozokota 20h
era ba cadeau peseleki era bada ya kolia peseleki et comme la ba era suka est-ce que kolo feta ko sepeno lisusu et bon bala sima so batindele invitation to ba ke nga ko taper sa nga invitation te et bon ba ko peso ponani yo ke na no fete ko fanda o ya ka no fete ni ko so retard ba ko peso fete nani ba ko peso invitation so point ba ko peso invitation te po ya ka no ko tonga o ya ka na o retard donc oza mutu moko ko kota na punition na ko peso ka so ba invitation te ba ya mas ba ya mo ba to sa minta koloba et donc on a un conseil sur mon linga bengo na fête comme makanata olandisi ndenge invitation mutu ezalaki ayebiso invitation na ngai fête comme na 18h fête comme na 19h to fête comme na net ba 21h jusqu'à l'aube 22h jusqu'à l'aube comme na temps fanda bozela temps kolo cérémonie okota na danse bo sepeli bino nyonso pe bo sisi bino nyonso soki ba tie musique ba marié kolo fête afongoli piste comme tanga batu nyonso kozala kate yo fandi po banda ko jimele batu kotaka yo pe na piste ko binda. C'est ça la fête, c'est ça la fête. Yo soko ye obinité au lieu te okenda ki fête te okenda ki nde wins okenda ki fête te donc to respectaka era fête pe se pensaka kolo fête po mbala sima pi melo invitation te na mbala sima ndengo ko bakareta so pi melo invitation ko motonga kolo fête mabea kolo fête ezali wapi kaka yo mto ko tonga nga pesa nga invitation te na ebité so na sali po o salo ko makareta ko bina la fête te et comme muso atali fête nango ya baptême to ya mariage na benga banani o mona yo zali wana ko na ko benga nga mama Mariette te mama Mariette so ko fête a télémaka te ayaka toujours en retard donc il n'a pas invitation o lena pesa mama Mariette tika na pesa ata mimi invitation wana o moni yo sko ko mo fana ndak ba tio bouton mutu so ngo sa na mama Mariette ka na fête ka na ka ko fande mo ma zotala ka batu mususu ka na ka na fête ka pona ko dongola amoni mutu aleki adongoli amoni mona moninga l'équipe adongoli finalement yo ke na ko dongola batu na fête soko au komi zeska moko a sourire au moni mona moninga pesa sourire bonjour boni mama mais yo fête no ke na ka ko dongola ok na ko dongola ko tela mutu nya lataki pantalon ko toboka mtala lataki pantalon ke ndaki left mutu ataki sabata ko toboka mtala ataki sabata kala mais ça problème na ote fête mutu so ko lata ndenga lingi yo soko za na molato no za mususu te guna yo za oyo te soko ke na fête za na sourire za lokola mutu moko za na katia campagne na société moko boazo ma ba client il faut za na sourire tant ba bazo mona sourire no ko zo ba client ebele ndenge moko na fête tant ba ko mona yo po dongola na kamusano kaka ko yaka ba komi ko complain ba komi sa batu mama wana dongola na ke mama Mariette na dongola mbana simba ko pesa invitation te et bon so ba pimelo invitation ko ba ke o mama Mariette alingaka ngate mama Mimi alingaka ngate po yo musano ka oyaka na fête ko dongola na po linga ka kit kaka ya kona po so ko mutako to saka mutako mais bana no so ba koti odongola kate bande ko no so ba koti odongola kate bana batu mibala batu basia batu bayaya batu baleka batu ndoka ko keno odongola tika biti duana yo musano ko kena na fête otala ndenge batu balati oyo alataki mabe oyo alataki patala ko toboka oyo alataki sabato akala modèle akala mama bagunu eza bagwa mususu te koma kata na fête ezali pona kobina kozaka te soko ye na fête yo musano kaka kofanda otaka nde bato babinaka oto bato ndenge bazo tandenga binaki nzembo afali tandenga binaki nzeto soki nzembo soki ya fere abinaki yango mabe mwana na mwana mabe mama kobina mutu ndo kojuge mutu tazala ndenge na kobina bato mosusu bazali nyonso bamoniki mwa bato azobina to mwasi azobina atata mosusu aza na mobali bakangami bazobina eza ndenge na bango yo okomi kotonga bango mabe na bango wapi yango nde bango lopesa bino bapunition ya bafete zala bien koma fete à l'aise lata ndenge okomona sekisa mutu nyonso ata place akosekeza te monaka mondele te ata place akoseka te omoni mutu akoti na fete soki apesi mo te elo soki apesi mo te bonjour mais yo kozalaka to koti na fete tala bamutu mosusu akotaka na fete ko amimoni ye nde gangi tala akangi elongi kota mosusu atie linete wana ta so mutu alingi opesi mo te akoduta bi mutu yango akangi elongi bo ozomaki mutu aye na fete elongi akokanga omona bombe surtout mosusu azala soki alati kitoko abombe amoniki fete wana ye nde aleki abombe non ce n'est pas ça fête mabe ezali kaka koseka kobina kosepela zala toujours elingi sourire kokende fete kaka ozwi okangi elongo olati linete omoni soki olataki bagriffe omoni tala ndenge bavinganaka na kiti totala na nde na vinga wana moya ndenge wana ndenge nini kopesa motongo te tochange bandeko tochange
okomona mutu mususu po ya fête abi nakoya nanga fête ça 18h abi nakoya te wana eza era ba congolais mama era ba congolais puis changer comme na mboka mundele pama ate za ya ba congolais ata na Congo il faut qu'on respecte les temps même so zaka eza nango ki congolais okokoma pe eza ba fête muso okomba zoki sala muke okomi tina o respecter er na ote okomba komodo kilosko kita ko fanda soni o era ba congolais botika bitita ko ba ke eza era ba congolais respectaka temps ya cérémonie ba bengi soki cérémonie ya matanga soki cérémonie ya wedding mariage cérémonie ya baptême respectaka temps ndeko respectaka temps église ba bin église saka 9h musala bataka 7h ndeko respectaka heure musala pe respecter heure ba fête ba ninga ne bazo bengo naza mingi takolo beza bino mama Red Kilumbi Shembo TV Jésus bokota bo mi abonné pas de polémique bolo bateke balobinde oyo balsainde oyo pas de polémique ezande lité ya pété o azana mato ya koyoka ayoka ezande likambo na fête lobeli lelo ba mi bomba ka la fête amoni ke ngande ngai donc soka na fête na mwasine mo ba bombani fête eza place ba sourire c'est kaka mama ko makanata soko me ba tie musique pona batu nyonso obini yaka pena cadeau na fête soko yaka na cadeau et pena cadeau c'est bon fête eza ska candidater fête eza ska ko seka et mo ya ko seka et mo eza ka sourire bo ngani za sourire o mona mutu ebete sourire ezeska candidater ok si ube bokota kota bo mi abonné za wa mama Kilumbi Shembo TV Jésus masolo eza wo masolo eza kitoko